tozali na gambela te tozali na zando te me tozali ope na rompo wileri bandeko na nga Kinshasa botala bino moko isika oyo mwana mboka Jekoko Mulumba bongisa kitoko avec impact na idéologie mais bato marché pirate bazongi esika oyo solo ezongi bosoto ezongi botala bino moko ndenge bamama bazali koteka bisika oyo ezali kosala na nkele ezali kosala na salite botala bino moko awe komi nango wenza tombola mutu na mutu azali koteka na ndenge na ye mutu na mutu azali kosala makambo na ndenge na ye botala bino moko ndenge ekomi yango oyo tozala Kinshasa tu tozali wapi awawa botala bino moko ndenge ekomi bamama tombola bazongi lisusu bisika oyo bamama baye lisusu kotya bosoto awawa bandeko nyonso ya Kinshasa botala bino moko botala nano bosoto oyo botala degra bosoto oyo botala degra bosoto oyo excellence Daniel Bumba monsieur le gouverneur soki osali musala malamu tokobetela yo malamu maboko mais soki otengami biso toza wana lisu likolo lisu mpona kopikola oyo ezali kashe bana mboka bamona musala ozosala na musala ozali kosala te ya solo botala oyo tala botala nanu mama oyo azali kofungola soki nini salite nyonso botala bato bazokokata kotambola te bosoto eleki toza na ngaba te toza na gambela te mais na rompo wileri pembe na centre-ville kokamwa eza ndeko na bino petit beto le communicateur privé ya mukotombolo moma akanyinda le fils d'Abraham mbenga okonda nzubwa bilumbu kasi popula kana mukeshi le commandant suprême lisu likola lisi toujours osali mabe tobimisi yango na poisa Chilombo Chintuntu Wangwalima Félix nasombeli au micro pour sentir nga mikolo yo bo on dirait tant na loba na munoko ata na ganga koyoka kati mais nasombeli au micro pour sentir voilà.
akangami pe na embouteillage bande. Okoyanga noir. Président akangami na embouteillage. Allez gars. Mais sans ce bago les gars. Na sans ce togo les gars. Bachi akangami. Moka zega? Moka ziko? Yeo. Yeo. Songo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh ye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Alors wake kota kuna mutu akota su ate bana mboka o bozomona oyo eza ndako ya gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba mais avant d'ara awa te ado se permettre balix ya okevanda na Hilton parce que ndako na ye moko eza kabasele alors soki boyebi pe gouverneur ya ville ya Kinshasa kombo na ye Daniel Bumba et Kinshasa toza na problème moko oyo ezo déranger bakino nyonso actuellement nakobanda nano ya liboso eza ba inondation oyo ezokose baperte ya bavies humaines mais à chaque fois mbula ebetaka gouverneur de la ville alobaka ke epesaka ye kanda pourtant azobosanaka ye ezopesa biso kanda koleka kanda mbula epesaka ye alors lelo Daniel Bumba il faut comprendre ke biso bajeune congolais ozwi makambo oyo na maboko ayelaki biso ayo ekubelaka bango na moko topesaka bango komasala misala Kinshasa akufi bakoro bato bamama bazozika bato bazokufa apaplasi ya ata ekufi me biso toza awa lelo oyo ya koloba na biso Kinshasa ezobonga oyo ezalaki programme na yo ekomi wapi ndeko Daniel Bumba Kinshasa ekufi me bozangi na babiro bozotala Kinshasa ekufi me bozangi na babiro bozotala donc ekende te soki tozi réponse te lelo ndeko Daniel Bumba tozosengola kimia nyonso bima oyo koloba na biso mpona nini Kinshasa ekufi banzela eza te bambuteyage aire nyonso bazoboma biso chaque jour bato bandima ete ke babuka bokasi moni babuki bamesa nyonso et pourtant napesaki bino message ke bokasa na ntongo babuka mpo namonaki deja ke bazalaki ko Chilombo Chintuntu Wangwalima Félix nasombeli au micro okosentir nga mikolo oyo bo on dirait tant na loba na munoko ata na ganga koyokaka te mais nasombeli au micro okosentir voilà ozomona hotel de vie moyen eza te sorti na biso yango oyo obindi mpenza moyen te awa eza ya kobinda vedire nalukaka moto amemaka na mokongo mpo donc moyen te awa tobima ndeni ebale boye mama tobima ndeni no mama oke kotaka da féminine Ça c'est l'hôtel de Maman, tu as refait l'eau. Maman. Alors, wake kota kuna mutu akota su ate
bana mboka oyo bozomona oyo eza ndako gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba. Mais avant d'avoir se permettre balix ya okevanda na Hilton. Parce que ndako na ye moko eza Kabasele. Alors ceux qui boyebi pe gouverneur a vu la Kinshasa comme on a Daniel Bumba. Et Kinshasa toza na problème moko oyo ezo déranger bakino nyonso actuellement. Na kobanda na ya liboso eza ba inondation. Oyo ezo causer ba perte ya ba vies humaines. Mais à chaque fois mboule betaka gouverneur de la ville à Lobarake et pesaka e kanda. Pourtant so bossa na keye so pesa biso kanda kolega kando mboule pesaka e. Alors lelo Daniel Bumba il faut comprendre que biso ba jeune congolais oyo na maboko. Ayela ki biso ayo. Bozu bokonzi po bobongisa mais bopé sa solution bopé sa réponse na déshydrater la population to ba kaka place moko ezaka ba projet nous allons voir nous avons pris des mesures nous avons beaucoup ba couturier et Tony nous avons pris des mesures mais ata couturier a joué ba mesures so kazo tongate donc ça est là-bas toujours des mesures et des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, tous la commune limitée derrière l'école Maloula résidentielle commune à Fachi quartier Masiala Talap et Naboui na beaucoup mais c'est à Sara Moussalate Talabanda ko batonga pembeni ya Kalam moni convenient londe ba mail sali batonga pembeni ya Kalam faut que botala ah et comme le rôle la laki limité Sony boye penana limité tala ba moto ndenge e vani na mai lokola ba ma banchosi tala Big Show Wala mboko dogoloba dogoloba Balingi kobongisa makambo te Balingi pepe plado bate Biso bayuma bazo bato banda kimia Sino tokokufa liwa ya Lumumba Balingi kobongisa makambo te Balingi pepe plado bate Biso bayuma bazo bato banda kimia Sino tokokufa neti usimu kendi Okoloba Abonde ozaye lokote Okoloba Batome odirije mabe Okoloba Ole azali muumte Okoloba Yonani potoloba de Okoloba Abonde ozaye lokote Okoloba Batome odirije mokwaleta Okoloba Ole azali misekite Okoloba Yonani potoloba de Akamoso bomba te Keplaso nyokwama Kuruna bashengi batondi na nzela Misala ikelebe Banda kongola banda kolela Silelo azolela Orkinyo Beta azali monguna ya petrete Bango babonga mpempla nyokwama Bana na bango matanga na poto Kabiso minerval bapengana Ombokoyo Kokoloba Balobi la capitale la plus sale du monde Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.